Na pesi mbote epai na biso banso oyo tolandaka réflexion. Na pesi pe mbote epai ya bakambi nyonso ya réflexion. Na ye mpona korepondre ba question oyo euti otunama andere ya semaine oyo. Question liboso eza ke bomoko elakisi nini na kati ya couple. Na kati ya couple esengeli mobali il faut azala transparent devant ya mwasi na ye. Mwasi pe esengeli kozala transparent devant ya mobali na ye. Po soki moko aza transparent, moko aza transparent te, wana eza lisusu bomoko te. Po ti toloba transparent, donc oyo nyonso yo mobali esengeli osala mwasi na yo, il faut ayeba ngo. Donc ti ozosala likambo, faut yebisa mwasi na yo. Obi osalaki, omilobelaki nano te, ti osilisi kosala, faut yebisa mwasi na yo. Eza ndenge moko pe na mwasi, ti oza na besoin kosala eloko moko boye songolo, il faut koyebisa mobali na yo. Obi omoni ke nasala nano, soki nasilisi, sima na koyebisa ye, eza pe mabe te, po ti osali osilisi oyebisi ye. Wana eza bomoko, oza transparent devant mobali na yo. Mais soki ekomi ke moko aza transparent te, wana eza susu bomoko te. Po eza pe na mibali pe aza na makambo mosusu asalaka, mwasi ayebi, makambo mosusu pe mwasi ayebi te. Eza pe na mwasi makambo mosusu ye asalaka, mobali ayebi, makambo mosusu pe mobali ayebi te. Donc wana kuna olia moninga na se, wana pe kuna olia moninga na se. Wana eza su bomoko te. Po soki tozongi na motuna na biso, bomoko elakisi nini na kati ya couple, ti tozoloba transparent. Donc bomoko na kati ya couple elakisi vérité. Na ye ko répondre motuna mosusu, il faut to oza obligé fiche de paye, compte ya banki, code ya telefoni na yo, mobali na yo to mwasi na yo akoki koyeba to te. Mpona nga na oloba boye, eza normal mobali ayeba fiche de paye ya mwasi na ye, code ya telefone, compte ya banki. Eza pe normal mwasi ayeba ba compte nyonso oyo ya mobali na ye. Mais soki tozwi na ngambo ya telefone, eza mwa pasi mobali ayeba code ya telefone ya mwasi na ye te. Po mibali bazalaka toujours na privilège ya koyeba nyonso ya mwasi. Po soki yo mwasi obomba code ya telefone na yo, mobali no ayeba te, obima suspect. Seko oza mwasi oyo tambolaka nzela moko te. Na biso pe basi, soki okutani na mobali oyo adeposite confiance na ye epai na yo, linga koyeba ko garder confiance wana. Na oloba bongo mpo nini? Po eza na basi ebele lelo, soki ayebi kode ya telefone ya mobali na ye, soki mobali abimaki kaka ntango azozonga na ndako, mobali akozalaki azwi telefone na ye, apozango quelque part, adeplace, soit akoti na douche ake kosokola, ou bien alali, asanti ke mobali na ye alali maza na pongi, ya kozwa telefone ya mobali, akomi kofina fina. Atala bapel, numéro nini ebengi lelo koleka, akende na ba message, atala mamero oyo eza grave bakombo nini, toko ekutana na message moko boye oyo kozokisa motema, ebebisi yo butu na yo, ebebisi yo journée. So bozali na mbiasi moko na bien na ndako, ebebisi yo mbiasi wana. Biso mama misu pe tozalaka mona kanda noko sukisa mpa bana oyo baza ba innocent. Obosani ke yo moko finaki. Ata soko yebi ke naza na mobali na nga aza sérieux, kofinaka telefoni na ye te. Po telefoni eza privé. Mibali mutu bazaka na privilège wana.
akozwa telefone ya mwasi na fini azongisi soki ndenge nini. Me biso basi te. Soki mpe oyebi koza na mobali na yo aza moins sérieux kofinaka pe telefone na ye te mpo ozokisaka kaka oyo eza motema na yo te mikomisaka mal à l'aise. Po eza na basi mingi lelo baovanda na mabala baza na mibali na bango basali mpe ba 10 ans ba 15 ans ba 30 ans ba 50 ans ayebi pa meme kode ya telefone ya mobali na ye ni compte bancaire ya mobali na ye ayebi te. Soko yo ozwi ngolu wana mpo na nini te o garder confiance o mobali na yo apesi yo. Po eza na basi misusu omona kaka aza mwa piaka lokola ayebi compte ya mobali na ye etindi ake na banke ake ebimisa mbongo mobali ayebi te. Obi osengaki mbongo pa mobali ayebi soki te naza na mbongo te. Obi ezela obi po osengaki na yo te. Yo ke yo bando obimisa mbongo mobali ntango mobali akoya koyeba po ayebaki na compte na nga oteza kuna ntango amona manke esalami akoyeba kaka yo moto ozwi mbongo abenga nani moyibi yo mwasi moyibi. Mibali misusu mpe bazala mibali anko ayebi compte bancaire ya mwasi akomaka ebimisa mbongo ya mwasi ako utiliser. Mibali misusu mpe ezalaka mona mbongo nyonso asilisi ntango kotuna ye mona pa wangani ekomi likambo nini o banki moto eyibi mbongo mosusu mpe omona andimi na yo na defi na kozongisa loka mpe bazala bango bata makasi omona mpe azongisi na ye te aboteli yo mokomprena yo perde. Ya omona mibali misusu balingana bango te basi na bango bayebaka bakode ba telefone na bango bayebaka bakonte bancaire na bango. Mena normalement eza normal mobali ayeba fiche de paie ya mwasi na ye ayeba kode ya telefone ayeba konte ya banki mwasi mpe akoki koyeba eza normal mais ezalaka obligé te. Na troisième question oyo etunami ke eloko nini tokoki koyeba couple oyo ezali na bomoko ou bien ke eloko nini to explication nini tokoki koyeba couple oyo eza na bomoko. Babi ndako oyo lalaka te oyebi pa mai etangaka te. Eza na mpe ba couple mosusu baswanaka na bango te babundaka te baza na bango kaka bien. Eza pe ba couple mosusu baswanaka na bango babundaka pe basi komplikaka pe na ndenge mokie te. Mais po bo comprendre bango eza pasi. Ba misusu pe ezala mona babebani na ndenge mokie te mais ti mopaya moko aye na ndako na bango bayambi pe mopaya wana na gentil bavandi pe basololi baseki mais omona bango entre mwasi na mobali baza na problème na bango mais na présence ya bapaya bazwi ba problème na bango batianga part bimisi gentil nyonso eza bien omona pe kitango bapaya bakokende ba problème na bango ezwi esika lisusu ezalaka kaka bongo. Po eza ba couple mosusu bakovanda pe ta mosusu ba 3 mois baza na bango bien ya mabe eza te 4 mois pe ya bien ya mabe eza te 5 mois pe omona mwa mbeba mo boye mwa échange de parole esalami ezalaka kaka bongo. Mais eloko oyo tokoki koyeba ke couple oyo eza na bomoko eza kaka c'est le comportement ya couple wana c'est le comportement na bango na ndenge bango basi comportaka boyeba kaka ke couple oyo eza na bomoko.